Famille Libota. Baby, Makambo, et assez normal. En tout cas, affaire Oyo, on a concentré mingi na Vincent. Affaire à émission Vini, on s'adresse à Vincent. Pour Vini en tout cas, le fait que biso famille Libota to calculé. Le fait que déjà, comment comprendre déjà qu'il y a échec Ezali, parce que parce que en tout cas, pas de nouvelles. Alors ça l'effort, azo apparaître dans le film, mais nouvelles, ils attendent une famille Libote Sala. Pour famille Libote Sala, on qui toque. Donc, on veut jouer ma promotion, na biso tout ça, là, en tout cas, ils valorisent vraiment caractère na biso. Alors, ils ont manqué, en fait. Le coup, ils ont manqué. Et si on a tel cas de mission loba rapport et à partir de mission so ka c'est l'émission en tout cas ba ko sala moi ba lobela mais ato sali bon ezek échec vini yango moni na calculer parce que na lobela tout droit na lobela ndé Vincent voilà Vincent oyebi nga na okama yo parce que yo ndongo zana o ya vraiment na télévision on déclare que yo oza ennemi à Belleville o lingaka te. Donc, c'est-à-dire, au lingakaite, na même Belleville, moko, a évité les poko lingakaite. Soit disant, a bébé, c'est l'homme sala, au sein, ya maman Olive. Alors que Belleville, c'est l'ongwaka, a tika kabino kuna. Soit a bébé, c'est l'homme sala par rapport à quoi? Pour essayer l'ongwaka, a tika kabino bozo kwa enjoy, bozo kwa mutasika, kuna, bisika bozalaki. Tant babengani bino na mama Belleville, tant. Babengani bino na moment muta sika oya yaki obino bokumisaki donc c'est-à-dire ce que qui Belleville ne muta sala ki aboma musala na bino pa maman Olive na moment o Belleville azalaki nde balinga babengana bino nyonso mais ça ki Belleville ça kendaki na ye et ça tika bino na bomengo na bino bosali pe ba voyage tout et après sopinyo sur les cas qui kuna babengana ki bino e biso to ebite ce que ya Belleville ni nakati ata bayinaka moto yango oyina Belleville na motema no mobimba sikoyo eloko ekamusanga ntango oye deja na télévision déclaré ke olingaka ye te yo na ebimemi géré mais ye mo Belleville ayebaka te sikoyo yo nde moto oyebi makambo yango alors attends qu'un homme moto bayini moto nga pene na beso moto na yini moto nalingaki te yaya noza na posa banouvelle nete mpona kena wapi nana tina ba nouvelle ne ata mokie tata seconde te pona na tana te siko na kamwaka nde yo lingaka soki mutu wana kabwani na Belleville fo luka oyamba ye pour que osana émission eloko siko ekamwisanga yango wana ntango yo lingaka oyamba bato baza benemi ntango yo lingaka oyamba kaka bato baza benemi ya Belleville mpe mutu moko alongwe na Bellard oyoki azoloba ayoki oyambi ye omona sujet na nyonso obazeka na komba Belleville comme ça donc ingolo baki Belleville vraiment osala musala makasi de ingolo baki actualité na bino po simba il faut Belleville de ingolo baki bino na télévision wana na YouTube ingolo baki Belleville da simbi YouTube po muto lobisaka ete mais oza toujours kolinga koyeba ba nouvelle na koyoka ba nouvelle na ye iloko ekamusanga yango wana boza toujours prête ya koyoka ba nouvelle à Belleville boza toujours prête ya koyeba nini o Belleville azosala lokola Vini alobaki makambo ba film olingo yebo juste asalaka nini yo po komaka ti okomaka komo oluko découvrir nini pa Belleville eloko ni oyo oluko yeba ya makasi pa Belleville o Belleville asalaka po otalaka yo komaka ba film no ebeta lokola ya Belleville te soit disant ye Vini akoma ba film na kati ya Belleville soit disant siko ndenge akoma ba film na kati ya Belleville ye ne mutu akomaka mais na minute o ba film ezokoma na kati ya Belleville TV Vini azomona to azomona te Vini c'est la honte nga so nazalaki yo ndenge na arrêté na bémission parce que bémission nyonso osala ezokaboutir na elo te et c'est l'autre parce que bato baomona déjà que malgré ozobokoma ba film Belleville azokoma ba film c'est-à-dire que toyaki na carence ya ba film là on se comprend mais toi na carence ya ba film te ba film ekotaka nde ekota chaque jour aussi si tokoti na mosusu soni nde eza yo ti oyoka soni te Vini yokoma na Candy Star
Candy Star eza pour la mutu tout beza tchango la disposition ya comédien nyonso aza na posa koma film ene a koma to te ko écriture ya kekeni ya te ko koma to mon dire ba komi la suite to ba nyonso aza na posa koma na Candy Star koma tu as écrit plus parce que beza a se contenter na Belle TV na Candy Star a tikela ba collègue na ye. Tu vois? Donc quand tu parles que na coma et belé na Candy ça c'est normal parce que ce qu'on nous coma tant de films au lingi na Candy Star. Mais la Belle Vie TV yaya, ce qu'on coma ba des films na Belle Vie TV peut-être ba film oh yo coma la Belle Vie TV parce que ba film même ba tito yo tanga qu'on est bien monté. Donc c'est-à-dire peut-être c'est ba film moko il y a débutant Belle Vie banda qui na Belle Vie TV. Donc so chelo boko non mais tant ko créer Candy Star na ye et koma ye moka banda ko koma fini. O lukanini papa elo ni esila raté et si bokaboy na moto ya tikeli poko tanga kombo na été hein o tanga kombo ne pourquoi bejo tanga kombo ne yo mo tanga kombo ne poani hein kende place OK sala musala et puis tu es libre vini oza de na chaîne yo mto komaka makasi yo oza na chaîne no ya YouTube nde oza na chaîne no ya YouTube na papa. Pourquoi pas au produire ba film na yo oyo koma loko mi bengi oza mokomi yaya produire ba film na yo. Pourquoi qu'on réclamer ba film aussi les cas? Pourquoi qu'on beta masolo ya kala o batu ba raisonner te pourquoi to beta les présents hein monsieur Vini to beta les présents pourquoi yo beta toujours les passés parce que toi na posa les passés toi na posa les présents si réellement vous écrivez au sein de la chaîne YouTube chaîne YouTube les a permis na mutu nyonso au sein de chaîne YouTube oza na bato ba ko supporter déjà na ngambo ki yaya comment ko tchaba film no kuno otala mande belve otala ma pourquoi toujours combat belve et donc comme ça pourquoi toujours be mission no eza basé car na place où ta ko sali be mission lobby mais be là on continue ça ba film ne kende na makambo susu kende na makambo mususu kota na faire mususu tika combat belve comment ba film no pas toujours comment ça la chaîne mi moni c'est que ça makasi nga na okama yo ça m'étonne et puis na Vincent okamu sanga makasi muto lobisaka te muto yina na vino mais ozaka tenter ya koluka koyamba bato balongwe pa na ye po yoka makambo nini bakoloba. Donc c'est que yo vraiment attendez bokabona belle vie ndenge yo moko misaki bokabona belle c'est ko kam te ma patient c'est que soit kayo absence à belle vie na ba via ba te belé c'est que et soit kabinoin et ça la bien mité ma patient mais bon e bango nyonso même yo Vincent bevia koma e belé na chaîne na yo mon bevia ko lobelon bevia komelo ba filmeti yo so mona bevia yé un jour avant de la TV en ko loba jamais en attend la tête mais quand bino de bois ko réclamer. Donc c'est que elingolo ba ke belle vie à moi na maïle bela vraiment maïle donc bon na maïle beve leke la bino lelo to moni flexible ye alingami ko créer biloko ya ye moko ene lo adiembe na sima batu non là c'est pas belle vie crée belle vie gère tu vois azona a créaka a géraka donc azakana te pas diembe na sima motu. Lelo a créé nine moko flexible o to ko télécharger na ba téléphone na biso to tie vraiment application to tira ba application nyonso to tie pour que to talaka ma belle vie tala niveau tala siko niveau donc aza mutu moko be aza créatrice en fait alors mutu bon bino boza na posa kaka bo combattre si les miens zaka bo combattre bo mona zo ko avancer mais bo continuer bo zo combattre mais simba te bo tika botika. Et puis, en tout cas, excusez-moi, la zaki na fête, na zaki na ba fête, na kinda qui vraiment la page té na makamba YouTube ton na tal. Na landi kuté Michel Yvignon petu non landa kunde. Kana ba nambo ba parti ba kati ndé ba cha na TikTok. Na la jona bi wow. Papa o lembate. O tika bela te, tika bela ko yaya. Asaloni. Tika bela vanda kime yaya. Tika bela vanda sa musane ndenga zo sala papa yo place okei kende loko okomaka makasi kende kokoma bisiko okei
Bokende belvi ayibinga projet côté kuna belvi ayibinga projet belvi asali mutu ayibaka mutu projet aki asali yo moko oza incapable ya kosala projet mobe mutu asali yango dengo baki aza mwana mayele ayebi kobalola eloko abalola apesi yango forme mpe ezwi mpe en plaire bino boya incapable ya kosala yango eza belvi te mutu atinda bino en fait eza belvi te bokondana belvi pourquoi bokondanaka ye pourquoi non franchement, en tout cas, je suis désolée avec toi, Vini. Nandima qui te que yom toko banoza ba chante. Au moins, babilo que ça wana e qui pele que c'est épais ça. Et là, vertige, on dit que un jour au kabana be vidéo oh ozo redonde boza wana na yo. Non, ex nani oh ce qui nani attaché de presse. Donc de boza na bondi marate que lelo boza vraiment hein boza pena côté donc ba mu panza belvi pe belvi qui pablo de bondi matin elekela bino parce que bo yebi ba bonheur au bo trouver aussi en belle vie ce qu'autant bozana toujours pour non loba ma belle vie ya les karma existent bon moni karma nde comme pas bato mususu les karma existent na komba belle vie loba ke belle vie investir na ba vie na bino te loba ke belle vie wana asunga bino te mais so asunga bino mais bino bozana wana ka pona koloba mabe na ya bo futa boko futa vini na comprendre yo o koka douleur wana te pas ok puis na puis papa nana lobilo puis na puis meilleure fin du monde belle ba famille wana ba familioise o ba sala ka ba marketing à barter ba zo jouer na belle vie ozomona donc ba meilleure fin de bangwana alors manqué makasi yango bité fona kotaka na monde mo boye ba émission pour la émission et kotala maba lobelanga vinyo kosi ndeti nga pa na minute dans le 2025 yo dans le bloc na carte émission mais la miniature na okota te pour na place te et sonete to calculer nous les familioises to calculer te vini biso fito leki banda ba film ba vie bandu kokote depuis au vini ok et là on est obligé de regretter na biso famille bota to regretter na esika moko te na place moko te to regretter valer à la vini rien parce que dans ta belle production tout le monde est remplaçable sauf qu'à Belleville moko tout le monde est remplaçable sauf personne tu vois donc ba basé belé oh basila ka ba jouer na Belleville tu vidéo yo soko kei e bango mutu akozala mieux placé que yo ko remplacer ko jouer na place wana donc absence non na kata ya bela production exacte to mona ngoti et puis na minute ko ba film sous et sous lengi ba film sous kitoko o kapene kitoko ozo kutu idée peut-être non moko loka yim tonne ko freiner ba film à Belleville parce que ba film niveau yeli ce ko écriture des place vini yo ka soni nga soni avec que ngana yo ka soni parce que na loba ki na koma kuna ngam na komaka mais en temps na loba bongo ba film kuna ezali bon côté toujours ko ba film ka ndenge de que eloko échanger te absence mon côté zawana o eloko échanger ezate faut ka soni te nga soni avec que na yo ka soni mais na ka masko jusqu'à présent yo ka soni te o continue toujours ko le kana be mission Vincent ebile pourquoi bengi yo Vincent pour les aïe bon juste imagine ni belle vie à salaka a quand est-ce quoi koyo ko pas non rien ya wana za bela wana belle vie moi na Congo wana c'est belle vie quand il a patron na kikusa donc pour comprendre où ils alliés et a passer ya pour comprendre ka eten a otika toujours ndengaza ya comme ba filmer na ye ya makambo nso eza toujours bongo donc beaucoup influencer que ne lote ato sali 10 000 émissions vini ye bango eza na place te pour na biso ba familia na ba familioise na yo na ex attaché de presse donc nyonso bokoki koloba boye bango eza na impact ata mokie te pour na biso ba familia na ba familioise et quoi impacter mutu moko te alors arrêtez avec ça. Garde ton position, place aux alliés. Comment ba filmer na yo, tia ba projet no main na chaîne na yo, topé na chaîne aux alliés, tia ba projet na yo, sala ba projet na yo. Hein? Continue ce que ça ba projet ou l'accès yo, capacité na yo.
olia koluka ko sala ka be mission heure nyonso kolobaka na makambo déjà eleki na makambo déjà eleki parce que nga même na pas prédé lombe na tikala ko yeba yote sans blague na yeba aïda kutu babe kutu baloba na kutu o joie pas Fanny Masudi na yeba yote nga na ko yebo directement nga na ko yebo kamba mo na bela production tu vois na yebi on ba mo na bela production pour te dire na belle vie asali kombo na yo ato yini yango mais na kati na oyebi chilelo bimi makasi bise belle vie bondi marape moto bondi makamutu au moins des fois mo botala pe bolamo mutu teke mutu aselinga bolamo ata mabeza mukie na longo na mabe na chana bolamo wana donc bini bokoka kolongwa to longwe pa mutu sans pourtant koloba makamba mabe bokoka te je suis désolé bokoma rapi na niveau l'hôtel non bolamo eleki belobi tenatika pour makambo le sous rencontrer na et on est l'eau morti il faut quoi apporter l'autre si réellement belle vie avec qui va filmer na ache kombo na yo mais na candidat pourquoi non cha ba kombo na belle vie tu viens de comme t'entends longo la ba kombo na quand tu fais ça parce que tu sais que belle vie o yakata oyebi ke belle vie ni ne bino koma bongo comment osala bo oyebi ke belle vie ninga zona makambo so bo osala belle vie otikala jamais ko ya ko démentir to osala ngoto boyebi yon bokenda na bo troubler biso ba fan na belle vie alors l'autre et dendaka makambo so bo ko osala ke dendeke donc on attend la té nous c'est toujours belle vie tout ça toujours focus na belle vie TV tout ça toujours focus na flex belle. Ok, ya on a appris à nos belles azana alenga tinde bozana chada ana tana te chadat ya sala makam o izaye asala makam créer makam na ye bino ne fo bolanda ye et non ya landa bino o sa ngote azala monde ba concurrence na bino te parce que ngabo tiena ba concurrence na belle vie azana te belle vie crée en fait a créer o ya ye pour que le gens balanda ye pour ya leader yene molakisi yenda lakisaka bato nzela bomoni flexible ye donc tokoti pendant que bino boke kosala na application ya bato boke kotia bafilme kuna mais ya créer application bomoni niveau donc boluka te bolongola so actualité ya flexible bolongola biso yango te po bit na ovini te bomoni flexible yobi na raté tika na créer makambo na ke luka so bata bemission okosilisa bato basalaka bemission na internet okosilisa likolo nango ezwite likolo nango 0 mo yo na Vincent 0 Vincent moni keto noza nango mpona belle vie désolé so nga na daki yo mena tanga so komba belle vie te so kutu muta ye pa tangela komba belle vie na te nga na toloba na te na tanga te po yo moko déclarer na télévision pourquoi ko sa be mission kana komba belle vie et sopo makasi Vincent et sopo penza makasi donc tika komba belle vie Vincent tu lui dis tika komba belle vie na be mission na yo au moins que belle vie alesaka yo belle vie coach na komba vie po mutu boloba na nete mais osala po mutu boloba na nete mais osala ka be mission na kombo na ye obengisaka bato so moni akaboy na mutu moko alongwe osali mbango obengisa mutu wana ya po yo poser ba question sur belle vie au moins te ke sopo Vincent au moins te ke lakse ke yo nde mutu lia na komba belle vie mais belle vie lia na kombo na te esopa yo papa o mwa mobali lukelo kwa kosala na pesa osala bongo so omoni mutu moko be alonge pa belle vie omoni mutu moko be atiki bela production yo komi ko luka oyeba makamnya kosala makamnya koloba pona belle vie wana eza so émission te Vincent oyo c'est so émission te parce que émission ezala bongo te émission ba pesa mutu sujet yo émission ne bandi ka sujet mutu moko ka sujet belle vie na kati wana Vincent esopo makasi semble que sopio makasi Vincent et sopio et lo kanga na eleki vraiment ko sala émission na nga pona yo Vincent pour te dire que tika komba belle vie po esopa yo au déclare excusez-moi au déclare que linga belle vie te na télévision au déclare na TV et ça te ko to yo kate yo mo peno déclare que o linga na o yete aya ko bebsa musala na yo comme tu as trouvé que belle vie mta bebsa musala na yo tika kombo na ye tika kombo na ye sala makamno mosusu yamba batu na o koki ko yamba tuna bango ba question et ça le bien et ça le wow mais so ozaka ko yamba batu pona komba belle vie place est diminué yo et dis-nous oh avec ça be émission tu ça ba compte à rendre donc c'est-à-dire puis na puis et là c'est émission
Et ça, bah, compte à rendre. Bon, on a peine émission, on a qui couvre de la tchèpe émission à Vincent à la jamais, non, on l'a dit qu'on a ba TikTok. Pour nous, t'as la thé. Je sais pas ce temps-là. Vous avez mon latin exact. En tout cas, je suis désolée. Famille Libota. En tout cas, film à Moussouneza. Déjà, dans la Belle TV. Quand on dit Star Pekuna, et Zotoka. Alors, tous à la broche, tout à la film, la biso. Maquillé là, on dit tout là, t'es tout concentré sur la flexible et les biso. Donc, tout ça toujours gâté. Notre maman nous aime beaucoup. Et azo gâta kabiso toujours. Yon faut que tu es là. Faut balouka mission. Faut bas. Eh, ya. Babi ministre de défense peut nous faire répondre. Boyoka, bodoka. Voilà la famille, en tout cas, na tiki bino, beau s'abonner, beau partager, beau liker vidéo, ça n'a vraiment plaisir. On avait qui trop occupé, na fête à moi, na ya na balaki, alors maintenant là, tout zongi balobi les monteurs en marche. On est là, on est la famille Libota, toujours, hein. Jamais tout le monde à la place, on est toujours au poste. Nous sommes créés, biso kuna tozate toujours na poste. Voilà. Abonnez-vous la famille, je vous aime tellement beaucoup. Nalela bino a trop, bisous kuna. Bye.